Nzambe mokeli apambola bino banso na kombo ya mokonzi na biso mobikisi na biso Yesu Kristo. Mobeko nini eleki mibeko miso na kati ya liloba ya Nzambe? Mutuna mona etunamaki na docteur moko de la loi, un docteur de la loi. Atunaka mutuna mona na Jésus Christ. Atunaka mutuna mona te na Nzambe, mais atuna mona mwana ya Nzambe. Jésus Christ atuni mobeko nini eleki ba mibeko miso na kati ya liloba. Soki tokei na buku na évangile à Matthieu chapitre 22 à partir du verset 36 et 38 okozwa yano. Mwana ya Nzambe apesi yano. Alobi na verset 37 ayebisi docteur de la loi wana alobi na ye: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Okolinga mokonzi Nzambe na yo na motema mwayo mobimba, na molimo mwayo mobimba, na makanisi mayo manso. Et na Marc chapitre 12 verset 30 alobi abakisi na bokasi boyo bonso. C'est ça le plus grand commandement de la loi. Bao banda kinga lobi bakoy ko kundola, ils peuvent se rappeler que lobi na partagé qui parole mosusu le verset moko na Ecclésiaste chapitre 12 na verset 13. Tout le monde qui devoir ya moto moko na moka wa ose. Tu vois la fin du discours: crains Dieu et observe ses commandements. Cela, c'est ce que doit faire, c'est ce que doit faire tout homme. Et to limbola ki ango, mot observer c'est le mot garder, garder comme on garde un trésor, garder jalousement. Tout le monde qui a un lobby. Donc, le plus grand commandement de la loi, ezali kolinga Nzambe mokeli na motema moya mobimba, na molimo moya mobimba, na makanisi mayo maso, pe na bokasi boyo bonso. Alors, tokotuna mutuna moko, bato mingi balobaka bolingo ya Nzambe, bolingo ya Nzambe. Bolingo ya Nzambe ezali nini? Soko tuni bato question wana, okozwa biyano ndenge na ndenge. Kasi liloba ya Nzambe eza na eyano. Soki toke na 1 Jean chapitre 5 verset 3, ezoko yebisa biso à quoi consiste l'amour de Dieu? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas écrasants. Boli soko yo bike yo lingaka Nzambe wakela likolo na se. Soko lingaka ya solo esengeli obomba mibeko miaye ko bomba yango lokola ba bombaka eloko ya talo. Gardez jalousement les commandements de Dieu. Voilà, c'est ça le devoir. Ya mwasi moko na moko to mobali moko na moko awa ose. Kolinga Nzambe mokeli na motema moya mobimba, na molimo moya mobimba, na makanisi mayo maso, pe na bokasi boyo bonso. On ezali devoir ya moto moko na moko awa ose. À quoi consiste l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste à garder jalousement les commandements de Dieu. Alors, soko olingi ko salela mobeko oyeliki mibeko miso na liloba Nzambe esengelo linga Nzambe mokeli na motema moyo mobimba, na molimo moyo mobimba, na makanisi mayo manso, pe na bokasi boyo bonso. Nzambe akela likolo na se na biloko binso apambola bino na kombo ya Jésus Christ. Amen.